mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo tozali koyebisa bino ke makambo oyo émission oyo biso tozali kosala moto moko te aluka kointerprete yango ndenge mosusu mpo bino moko bozali komona makambo nini Werason ye moko azali kosala parce que tozali komona mpe ntina ya ba conférence de presse oyo azali kopesa te de gauche à droite banini akozwa elongi ya tie lokola mwana ya mawa on dirait basopeli tozali kotuna Werason yebisa biso nano otikaki baniongo kuna na Kongo ya ebele yango ete tellement ozalaki na confiance yokoya kobeta mbongo kozwa okende kofuta baniongo ya bato te ndenge nini po bakomisi yo lokola mwa zoba moko boye yaka conférence yo po okei lobabo yo po olobi sala okokozala na présence d'esprit te yo moto balobi o Werason azalaka dire alelaka bacollègue na ye meme linu me ndenge nini ozali kokoka mpe kolia linu awa te olakisa ete yo nde ozali moto ya dire bakomissione ti papier epuis lobi na Kongo mpenza okokende lisusu otelemi mpenza bozoloba yo grand leader na babiloko oyo osali na ndenge baimage na yo etamboli mokili mobimba me bamoni yo ozali pamba oyebi ke meme ngai moko ntango nazotala nalobi mais Werason koma koki kozwa tan te apose mpe meme Roger Bongos oyo question mpona koloba ete Roger Bongos nayoki makambo olobi mais papie nini ezolakisa ete bamedikama wana oyo ekei na Kongo oyo ekoti ezali ya mabe ou bien information yango bakomaki yango place nini okoki kozala te na présence d'esprit ya kotuna question wana te Werason baza koyebiso makambo yo mpoza koloba bao naza koadresse message na nga na ministre ya justice na ministre ya santé wera baadressaka message na moto soki ozali quand même na baélément ou bien bapreuve yo oza na preuve te oza koadresse message alors yebisa biso Wera de yo moto outi na Congo bango balobi ete bamédicament oyo ezalaki empoisonné oyo ekei na Congo mpo bapesa bato bavaccin ezali na kati ya Congo mpe bato bazali kobanga mpo ete kosala baeffet mais yo Wera ifalo tuna bato yango depuis bamédicament yango depuis mpe nga nasala banini wana nasalaka bapropagande wana te lelo médicament yango ese ebomi bato combien ntango bango bazali kopesa yo bainformation balobi ete bamédicament yango ekendeki nano na Kigali apres po eya na Congo mais il faut tout na Werason olobi ete non mais pesama quand même bapreuve oyo ezolakisa ete bamédicament wana ekendeki nano evandi na Kigali apres eya na Congo yo oza kaka moto moko bazali kozwa facilement yo ozali mpenza de la forêt te ndenge bazali kobenga nkoi yo ozali mpenza de la forêt te yo tala na minute oyo nazali koyebisa yo ya solo Werason ozali lisusu de la forêt te ndenge yo ozali kokanisa ndenge balobaka nkoi okomi mpenza niau na minute oyo meme niau kuta azalaka na mwa position toyebi te soki tokokoloba nini vraiment bakomision neti mwana ya moke boye omoni bato balobaka na yoka oza danger tozali koloba yango bato wana balingaka yo te balobaka yango kaka mpona koflate yo mais oza danger te Werason soki olingaki kozala danger il fallait olakisaki danger na yo epai ya bato tozali kobenga bakombata mais bakombata basakani na esprit na yo baza koseka yo Roger Bongos azali koprépare terrain ndenge nini aza kotravaille yo malembe mpo lobi ozwa problème ya makasi na Congo lobi okoma yo Werason boye baza kolukela yo problème yo mpe présence d'esprit eza te Wera oyebi te vraiment il faut koloba yango ya solo nazalaka fanatique ya Wera mais naza koloba yango ya solo nalanda bainterview ya ebele ya bamusicien congolais oyo basala na Koffi Olomide aza mayele
Kofi Olomide aza mayele pe aza sage parce que na ndimité na makambo nyonso tokomona wera so nakosala na poto soki ezalaki pa Kofi Olomide elingaki eleka yango na sikoyo tokomi komona sikoyo niveau ya bamusicien yango ntango mosusu nzambe apermettre likambo esalama bo poto tomona sikoyo niveau ya bamusicien mais wera so nazali koyebisa ya solo na minute oyo odecevoir bato ebele meme ata bacollègue na oyo okanisaka ete ya banguna na ngai odecevoir meme JB Piana odecevoir meme Mama Tchala mwana odecevoir meme bakofi Olomide na po nayebi ete ntango mosusu bazali kolanda yo na bainternet bazali komona makambo ozali kosala mpe ezali kokamwisa wana nyonso to ozali kaka na susi mpo nini ozali na niongo ya bamama ya este eske ezali mpe ya solo ke eloko ezali kosala yo mawa po opesa kaka mbongo ya bamama ya este ou bien yo mpo ozali koluka intere na yo soki obeti concert te ekosala tolobaki yango bien Fally Ipupa ye yo te abeteli bakiti ya pamba na Zénith eske aza kolelalela eske azali koleka mpona nini bakei kotuna mpe bakestion epai ya Fally Ipupa te bazali kopona kaka yo oyebi teke bazali kolinga kosimbisa otushe ezali je mobimba bazali kosala mais baconseiller yango omemaka eske bazalaka baconseiller mpenza ya solo oyo otambolaka na bango to ozalaka baconseiller moko na ndenge ya makambo ya bozoba vraiment nayebi te mais yo moko nde ozali koluka problème na vie na yo mais kokosa te lobilobi ojimba asali ngambo Kofi Olomide asali ngambo moto bo asali ngambo po ete babiloko oyo ozali kosala papa yemba mpe bapimelaki abeta mais toza komona papa yemba te na baconférence de presse aza kolobaloba oza komona teke makambo oza kosala yango te olobi oza politicien te mais message na nini yo komi kolanse mpe ya bapoliticien mpo yo olobaki ete kosuka kaka na miziki okokoyebisa bango teke bo wana makambo netali ngai te naza politicien te ngai nalobaki na bosokipe ka na makambo ya miziki ndenge bosengaki ngai alors botika kokotisa ngai na makambo ya politike mpo na boloba ete ngai nalanse message mpe ya ministre ya santé il faut ozala na sagesse wera vraiment ezali mawa bandeko bamolingo oyo tozalaki na yango wana vraiment baoyo balingi ete bamona baimage wana oyo ndenge wera alobi bilobela bozoba bakoki kokota na site internet mpe boluki yango na basite ya bakongolais bokomona biloko nini oyo alobi mpe tozalaki na ntina moko te tozwa baimage wana mpo tolekisela bino mpo tomoni ete ezali na yango kaka bozoba mpo ete bazali kosakana na esprit na ye na makambo oyo ya bozoba ye azali kokomprendre te ozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmine.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.